La santé n'a pas de prix, la santé n'a pas de prix, c'est pour cela que nous vous recommandons l'eau potable Achille Aqua. Déjà à Kinshasa, tout le 24 communes, Achille Aqua, l'eau potable est là. Les abonnés de la chaîne YouTube Xile Botelwa, nous vous recommandons l'eau potable Maya Peto, Maya Kimia, Maya Bangelou. Senga Achille Aqua, partout où vous êtes, le numéro est là. Écrivez-nous, appelez-nous, contactez-nous. Nous sommes là et la livraison à domicile, ça s'est fait avec beaucoup de sécurité. Achille Aqua, Maya Kimia, Yapeta. Bandeko nanga mbote bandeko bolandaka biso, bonjour, bonsoir, wana boyebi dépendaka na ero kolanda biso. En tout cas, na ye liboso na bino na ye pona polémique te, mais na ye to mekano kolobela likambo muke namoni ekomo créer déjà rando likambo ya trophée o bapesi sila. Namoni bakuki bakomo lobe Bellevue pasilisa na ina, mais bapesi ye trophée te, ba reconnaître ka sila ye ba reconnaître ete. En tout cas na ye penza na expliquer bino bit ya trophée o bapesi sila et puis différence nango eza nini. Yango bomoni na ye penza na expliquer non likambango makelele sila nanu na réseaux sociaux. Omoni kowela koloba tango ezaka likambo eye, oweli koloba, oweli koya, omoni ka photo bapesi mutu trophée, oweli koya na internet, oweli koloba, sans vérifier trophée wana bapesi ye eza ya nini. Sans vérifier trophée wana azui eza ya nini. Et siko babengaki ye eza ya nini. Mais directement oye obandi pe kofingela ngo batu, obandi pe koloba, ndeti siko pona trophée aussi la zui. Tokende pai tozonge pai, bofingeli yango Bellevue, ndeti na problème nini. Bofingeli yango Bellevue, ndeti na problème nini. En tout cas, na opesa explication nanga claire, na ye pona polémique te, na ye pona ofinga te, mais na ye opesa explication claire na likambo. Na opesa explication claire to comprendre pourquoi si la kendaki kuna, pourquoi babengaki ye, et puis trophée wana eza ya nini. Bandeko nanga so eza mbala liboso koti na chaîne na biso, kandi na loba ko s'abonner, ou commenter, ou liker, ou partager, et oza malamu mingi. Partager likambo na Facebook, famille bota so zolandanga, partager na Facebook, partager na WhatsApp, partager na Messenger, pour batu ba comprendre et loko to lobela wa, but ya trophée aussi la joie qui eza nini, o ba oyotie la batu lelo makelele. En tout cas, mes salutations à maman Nangai, princesse Allegria, maman Yvonne, des gros bisous ici Kozali, et maman Nanga Motema Munene, balobi décembre, Zoya, Bakoko na Obaoz et la Coli. Mes salutations aussi à Madeleine Keita de mon cœur. Madeleine Keita de mon cœur, je t'aime beaucoup. Décembre, Zoya, Tstalakak. Matolo.com. Mes salutations à Maman Christella de Dios, Maman Christella de Dios de mon cœur. Mes salutations à Marie-Jeanne Bolokwa. Mes salutations à Bandekotou, Bolingarabiso, Obiso Peto Lingarabino Mingi. Tokota na mozindo likambo, tolobela nanu, likambo batu baola la pongite na réseaux sociaux. Likambo yo batu bazo vandela ngo kimia te na réseaux sociaux. Ezaka likambo a trophée. Différence nini ezali na esika babengaki sila na esika oyo Bellevue atanga. À un moment donné, tout tika ko différencier école humanité na université. Babengaki sila bapesaki ba trophée ezaki na INAS. Ezaki na université te. Toyeba nanu kosa na différence wana. Bellevue asilisa na université ya INA. Si la babengaki ye bapesaki ye trophée na école secondaire humanitaire, pardon. Na école humanitaire ya INA.
epai wapi oyo ye asilisa D6 na ye, epai wapi oyo ye azwaka diplôme d'état. Bahonoraki ye kuna na ekoli oyo ye azwa diplôme d'état, babengi ye bapesi ye batrophée na retour mpe toyokaki ndenge mpe naotiela bino mwa video wana mokie. En tout cas naotiela bino yango mpo bomona bana classe batelemaki na nsima boconfirme ke eza université te, eza école humanitaire. Siko nayebi te pourquoi bozolinga bokokanisa INAS na INA. Bellevue aza gradué na INA. Sila aza diplômé na INAS. Donc différence eza ya munene. Avant bosala analyse to pe avant bosala ba challenge na bino boya kotaga ka Bellevue boya kolobaka ba reconnaître yete ye ba reconnaître yete ba bengi yete ye koto c'est normal ba reconnaître nani si la po aza nini aza diplômé na INAS. Siko Bellevue azwaki diplôme na ye na INAS te. Bellevue azande gradué na INA. Bozolandanga bonasi bozo comprendre explication très bien. Natiela bino moi vidéo moi mokie. Après na continuer ko expliquer bino pourquoi babengaki Sila akinde. Tolanda vidéo et aux malamu. En tout cas, ndeko koti mbala liboso na chaîne na biso, s'abonner, commenter, liker, partager sur Facebook, partager na WhatsApp et puis partager na Messenger. So pesa mbala liboso zo s'abonner, en tout cas activer cloche à notification pour kolanda ba analyse autokotia après et aux malamu mingi. Aimez la vidéo. Tolanda moi vidéo ngwa mukie après tozonga sima. L'actrice congolaise Sila Bissalou a été célébrée par son ancienne école, l'Institut national des arts et métiers INA, son sigle, ce 29 octobre 2025 lors d'une conférence mémorable. Elle a été distinguée pour son talent exceptionnel et pour avoir fait la fierté de son école, recevant ainsi les diplômes de mérite d'ambassadrice de l'INAS. Dans son discours, Sila a remercié chaleureusement les comités de gestion de l'INA et a exprimé sa joie de retrouver ses anciens encadreurs et aînés ainsi que de voir les élèves en action, ce qui lui a rappelé les bons souvenirs là où tout a commencé. L'actrice s'est engagée à défendre avec passion et dignité l'image de l'école qui l'a formée. Elle a également annoncé que la grande maison des productions SB officielle accueillera prochainement les élèves de l'INAS. L'équipe SB Actu félicite Sila Bissalou et lui envoie beaucoup de bouquets de fleurs pour cet honneur mais bien mérité. Mamae 2024 GAVCARE to yelibino solution pour na ba problème ya trompe, fibrome, myome, kyste, règle abondante. GAVCARE to zali na solution. Yo oyo okota ménopause ata na 65 ans na GAVCARE oko simba mwana ebongo oyo etali si ekima yo kimobali etelemaka bien te awa yo kayango etelemi ebongo oyo etali loposo vergeture babengi nduta olingi okima suki pe mandefu ya pembe benga biso na lombango po awa tozali na solution moko durable ba produit na biso nyonso ezali 100% naturel pe esalemi na ba plante na ba industrie ya Angleterre pe Allemagne. Benga biso na numéro oyo plus 44 74 05 65 35 48. GAVCARE solution ya santé na yo. Nasir bolandi vidéo wana o ba expliquer très bien. Bomoni pe ba élève na sima, bomoni pe Sila ndenga za ko s'adresser na ba élève. Bomoni pe Sila ndenga zoloba na ba élève que non prochainement maison production SB et oyamba pe ba élève ya INAS wana boyoki Nasir bomoni. Sikoyo bulu yeke yango ya nini, prestige yango ya nini, o bino botali directement Bellevue. Problème yango ya nini, o directement
botali Belle-Vie. Belle-Vie babengi ete, ba reconnaître ete, ba honorer ete, ba honorer Sila. Oh, Belle-Vie asala humanité na ye na inasite. Belle-Vie asala université na ina. Et pa yo ba forma ye o aza lelo o yaza. Belle-Vie asala université na ina. Bolinge babenga ye na inas akesa nini. Pourquoi bino bolingara soki si la sali likambo wana il faut boya directement ko comparer ngo na Belle-Vie. Mais bo comparer pe ba view na ba abonné. Bo comparer ba abonné te. Belle-Vie 400K déjà. Belle-Vie a travaillé quand 2.6 2600 vidéos. 2600 vidéos. Elle travaille beaucoup. Belle-Vie a travaillé comme mingi. Belle-Vie a tenté à salir le comme boye. Allez, bomoni ba famille bota ba ye ko kanisango. Omoni Belle-Vie kuta sali boye. O kuteza niveau na binote. Bomoni Belle-Vie kuta leki boye. O penza niveau na binote. O penza niveau ango bolukaka niveau ango ya nini. Ba niveau ango imuna na nokoma ba filmet. Ba niveau ango obolukaka emona na kate no koma ba filme bozaka lez mutu na mutazo lia fruit ya musala na ye. Si la travaille mieux que Belle-Vie, gloire à Dieu, bovandi bobeti maboko. Si Belle-Vie travaille mieux que si la gloire à Dieu, mais il faut laisser bizaliliwana ya ko comparaka toujours. Ya kosalaka toujours ba comparaison inutile. Na mona vidéo moko ezo circuler na mutuka so pesi la zaki soki na ba artère à Nigeria na mutuka wana niveau na binote wana na moment où Belle-Vie azo tonga carrière na ye. Na moment où Belle-Vie comment je peux dire azo focus na entreprise na ye. Na moment où Belle-Vie osala makambo minene. Chaîne na ye eza entreprise na ye o ya tie mayele. Na moment où Belle-Vie azo boule film nini na komana tia na réserve. Bino bozo yaka na ba comparaison au niveau na bino te o biso bomoni ake ko tourner na ba Nigeria. Ce qui a tourné na ba Nigeria eza problème nini. Peshanga tourner na ba Nigeria. La mignonne officielle, la mignonne oh ya nini ya mama nani mignonne oh ya TikTok. Mama Jolie Kenda la mignonne, voilà. Mama Jolie Kenda la mignonne. Kaka ba contenu na ye. Oya tiaka na TikTok na ye. Lelo ba Nigeria ba contacter to mona kindenga kendari pe Nigeria. Ce qui si la ke Nigeria, ils a problème itan. Au moment où Belle-Vie travaille chaque jour. Eza moment où bino boya ko kanisa na Nigeria aussi la kei. Eza moment où bino boya ko kanisa na trophée aussi la jouer. Bolengelaka ba trophée facile. Bozaka azui trophée. Trophée. Yango trophée ngo boko melanga na commentaire s'il vous plaît bande konanga. Bataka ba million na kati. Bataka ba million. Olebo sunga sila amata na musala na betaka toujours siete tala na ngambo ya Belle-Vie lolenge musala ezo mata mututu aza motivé ya osala publicité ya film. En tout cas personnellement nga non amona nanga te banani ba chroniqueur to pe ba fan ya sila basala ba publicité ya ba vidéo ya sila. Ni na Facebook, ni na TikTok, ni na mona te.
bana ba page na bango ya Facebook. Maintenant na mona te basala lokwa ba page ya Bellevue ya Facebook, ba page ya ba fan. Tala Bellevue promo. Bellevue promo nzamba pambola yo. Tala 100% TikTok na Facebook, 100% Bellevue TikTok. Nzamba pambola bino bandeko. Tala Bellwood na TikTok. Nzamba pambola bino. Mututu oazaka na Bellevue. Page na ye ezala ya TikTok omona ba publicité ba video. Mututu omona ba publicité ya ba video. Omona mututu aza motivé à ça la publicité ya vidéo. Mais qu'est-ce qui manque binope bozala na motivation wana ya ça la publicité ya ba vidéo na bino. Ezaka te bozala na motivation ya oluka polémique. Pour ce que j'ai remarqué na SB, boza motivé na ba polémique, mais boza motivé te ya ça la ba publicité ya ba vidéo. Bellevue 400 000 abonnés, 400 000 abonnés. S'il a 279 000 abonnés. Sotoye na ba deuxième chaîne, Candy Star, je comprends parce que au troisième mois yango bakota sous vidéo te. Boyebi chaîne wana ezaki mingi na mutabando landela yango ezaki papa Richard Wakufaki. 78.6. Koto toye na 90K. Soki Candy Star et travailler lokola Bellevue TV des autres travailler, mais na moi le MC zata na 200K. Ba familloise famille bota ba yebi ko valoriser musala ya Bellevue, ba yebi ko valoriser musala, ba yebi ko partager ba vidéo, ba yebi comment ba ko valoriser musala, ko partager, ko sala ba publicité na ba TikTok, na ba Facebook, ko kata ba extrait, ko koma ba titre, tout ça ezo participer na musala ya mama na bango. Na loba batu tu o bolinga sila o bozaka pembeni ya sila bolingi sila ye moko na babilamba na ya lataka na makambo na ya salaka me bolingi musala ya sila ekende liboso te. Au moment où bapesi sila trophée kuna bapesi sila trophée kuna na école humanité, mais tala ndenge boye nango na réseaux sociaux, boye nango na polémique, ceux qui polémique wana ezaki filmer. Mais na moi lelo boyebi combien d'abonnés bolinga bo bakisa. Polémique wana so ezaki ya filme. Kaka banda polémique wana banda ki butu soki ezalaki ya filme. Est-ce que boyebi combien d'abonnés? Combien de views bolinga bo kota? Mais vous êtes là seulement pour parler de bêtises. Boza wana kapona koya koloba. Omoni kutwe, si la kutu, aleki bango, si la leki bango, si la za niveau na bango te, ba reconnaître ba pesa nini, trophée, ba pesa certificat. Eza école humanité ba yaya, eza université te. Eza université te. Tout ça bien quoi? Vous avez bien? Vous avez kuluba na kuluba vova kangu vovanga yeko. Ka vovanga yeko. Elobi ba Congo. Bosala ni posila mata. Elo ni bosala ka posila avancer ke liboso. Elo ni bosala ka. Eloko nini bo soutenir kaye na nini bozo soutenir ye na nini po sila mata sila kende liboso ba video etalema amatisa succès en succès. Tala Bellevue nenga zo kende kitoko. Tala Bellevue nenga zo kende omona pena ke oui muto o kende bien. Omona pena ke oui muto a kende pena kitoko. Na agi na ye
bino bobanda koya oloba na ye nini oyo aleki ye omoni kutu sila kutu azwi batrofe, bino ka bowela batrofe yango nde nini? Trophée c'est quoi? Basala musala mutamto asala musala tonga venir na ye. Au moment où muninga asala musala tonga venir na ye, eza moment où bino boya wela trophée. Eza moment où ya kuwela certificat na oba pesi sila. Certificat oba pesi sila. Vous croyez que Belvia koya kuwele lango? Bino bokasi Belvia koya kosala polémique pour na certificat. Tant que bango baza wana po ba sunga musale kende liboso. Asisa na université. O biso toyebi ke Belvi asilisa na université. Mutu to ayebi ke Belvi kandi asilisa na université ba photo tomona. Donc ça sert à rien ya koya na ba polémique pour na mutu oyo ababengi ye na école ya 6e. Ça sert à rien ya na ba polémique pour na mutu oyo babengi ye na 6e. Mutu babengi na 6e. Na mutu oyo aya na ba video tomona ba photo biso so toyebi ke non Belvi asilisa na ina. Bino boyo sa différence na poani. Pona luka makelele yaya bo sunga ba filme kende liboso tala luka ba filme te ucho tala ya mon église nani aza na témoignage ya filme wana te. Nani aza na témoignage ya film à mon église te la famille. Nani aza na témoignage wana te. Ba chose vraie. Oye salema na ba famille. Ba chose vraie. Si comme mutu azo koma film a kafu bongo, mutu na ye il faut réfléchir film. Faut avanda, faut azwa temps ya kolala, faut azwa temps ya kovanda, faut azwa temps. Yo luka kokanisa filme bino bokasi si Belvia ozalaka wana azwaka temps na bino azala niveau na biso c'est normal aza pe na niveau na bino te tango bolo baka eza likambo niveau si eza likambo niveau aza na niveau na bango te biso c'est normal bo comprendre lo bo sala te bo matisa sila bolongo na ba polémique ya ba mambo ezanga tina soki alati boye bosali polémique soki ba polémique wana bosalaka ngo pe na ba publication et bosalaka ngo pe na ba publicité ba film et ozala bien bomona ke oui musala sila penza e ko avancer. Mais soki ba polémique na bino ezalaka botala ya lati botala ya salibwe botala ya zongisi bwe mais ba polémique na bino ezate po bo matisa sila eza échec. Eza vraiment échec. Ba polémique so bo maïtia mutu te ba polémique so bo salaka pona ka ba bino nde bozwa ba vie na ba page na bino échec. Boyebaki na bino te ke video wana o balakisi boyebaki na bino te ke video wana o wana ya ba trophée ya certificat na zui eza ya école humanité mais directement boye ko banda koloba ba considérer Belvité ba considérer nden ainsi là bomoni nde ba considérer te boyebi te soki boyebi te balobaka likambo bayebi balobaka likambo bayebi. Pourquoi? Parce que bolingi concurrence. Bolingi kaka bo choqué, bolingi kaka bo loba, bolingi kaka bo finga, bolinga kaka sila leki, mam si bomoni na voiture te kuna, na ba jaki soki ba jaki apia, wana boeza ini edo après, so bomoni na ini edo après. Suka ini edo sala musala na ye suka sila po sala musala na ye bo matisa nde musala sila bo matisa nde musala sila ekende liboso ba chaîne na bango eza ba nini eza ba entreprise na bango to konte musala
To compter matalana te. To compter musala. Félicitations encore na famille Libota, Maman Bellevue Kandi. En tout cas, 400 000 abonnés. Ils ont facilité. Félicitations. Famille Libota, opération 1 million. Opération 1 million. Bravo, en tout cas, bravo. Film à mon église et kotisi ba abonné. Et talemi na niveau moko impossible. Film à mon église et talemi pourquoi savoir faire. Ayebi nini asa. Bellevue azala mutu azala mayele loba nango ye moko. Finganga na parti nyonso nzoto nanga. Nde bofinga kama kolo poussière bofinga makolo ataku to bokoloba maboko poussière nyonso bofinga mais kota mutu bofinga mutu poussière te pour au fond de vous malgré ti bofinga kama na kati na bino boyebi ke non mutu ya Bellevue travaillaka bosunga sila bosunga penza sila bosunga sila bosunga sila te bozo aider sila te na ba vidéo na ye bozo aider sila te à avancer mais bino bo aider sila nde na ba concurrence bo aider sila nde na ba comparaison tala boko taka komaka Bellevue TV kota kende ka kotala ba view kende ka kotala film à mon église oyo kota kaka kende kotala muninga za musala Muninga zo se focaliser na musala. Épisode 1 ya mon église 327K. Muninga zo se focaliser na musala. Eza le moment au bino boza wana pona koya ko sala ko différencier koya ko sala inventaire que non ba bengi ete ba reconnaître yete. Ceux qui ba reconnaître te bino na réseaux sociaux bo reconnaître ye. Boyebi valeur na ye, boyebi musala na ye. Bosunga sila na ba publicité ba vidéo, bosunga sila tombwa maloko ba misusu. Sunote même ba dozo o ba ye retard na mamba ba chaîne na YouTube o ba ye retard na ba vidéo na ba filme ba oleka ye. Bosunga sila na ba polémique te. Na kamwe komona polémique yango ya likambo yango na réseaux sociaux na kamwe komona ngo mbala moko pour eyelo kwa mupepe mais natalinga moko akotaki film asika totikali omona ta film asika panzala lokwa mupepe boete ça montre que bosa musala te mais boza wana pona ba polémique so moni polémique oye nango tie na chaîne na yo po tala mawe nango tie na TikTok na yo po mettre ba view alors na yeki ka ko informer bino na yeki penza pona polémique te na yeki ka ko informer bino ke trophée wana o azwaki nini certificat o azwaki ya remerciement eza pona école humanitaire alors nzamba lola pambola bino bato tu bolingara biso abonnez-vous commentez likez partagez na Facebook partagez na WhatsApp et quand vous abonnez activez la cloche de notification tokutani à la prochaine occasion soki tata nzambe a zongite merci beaucoup bisous bye. La santé n'a pas de prix, la santé n'a pas de prix, c'est pour cela nous vous recommandons l'eau potable Achille Aqua. Déjà à Kinshasa, tous les 24 communes, Achille Aqua, l'eau potable est là. Les abonnés de la chaîne YouTube X les Botelois, nous vous recommandons l'eau potable Maya Peto, Maya Kimia, Maya Bangelou. Senga Achille Aqua, partout où vous êtes, le numéro est là. Écrivez-nous, appelez-nous, contactez-nous, nous sommes
sommes là et la livraison à domicile, ça s'est fait avec beaucoup de sécurité. Achille Aqua, Maya Kimia, Yapeta.